Et je crois bien, c'est un bon signe. Donc, Kimia ya RDC au côté. Naba continuer balumona parce que naba mapinga ba yana teni ba ya mwana teni o ba bundi ya bitumba. Ai j'espère que kuna na eche le bon na tata côté. Malgré Nabamboka, Namboka Mokuba, on a beaucoup perdu. Si tous nos confrères au Bazana et au Baté, Bakunde Lamboka, Bakenda Pe Baké. Mendé Namoy Bino, Nabo Bazakuna, j'espère que Kola Ochan, beaucoup de Katna. Mais ça va prendre 20. Le peuple congolais est un peuple ouvert, qui a toujours aimé tout le monde, qui a toujours reçu tout le monde, à bras ouverts. Mais un peuple va se torturer de près dans le monde entier. Mais pourquoi en vouloir à tout un peuple ouvert, hein? Un peuple qui a toujours aimé tout le monde, un peuple de Dieu que Dieu avait choisi. Pour le Yemoko, allez, Gatiboso, assez à terminer Bosso. C'est étonnant. C'est la toute première fois. La petite maman va tomber le sala. Nickel. La pinga. Quand on va na modeli ya mapinga penda. Nabi au what? Como la pema. Yo que mosu message na bango. Oui, na bagris mosu batinda kana modeli mosu. No na kuti hawa. Nabi ala la. Ba dirigeant yo sa église bakosa. Ah, ba diriger on dirait qu'il y a ma pinga peu spirituelle. Merci beaucoup, niveau de la allez, solo. Pour ça, peut bien quand il y a moins de là, on va pinga en place. C'est là où je veux dire, mon dîner est là. Ah ouais, et là, l'église va battre ma pinga. Au salaire, on va kamatir. C'est vrai que même il reste beaucoup de temps. Nayo ka asu ba problème na ibo da kancha chite. Nayo ka asu ata ko sona. Veke makambike dike zanga kate. Nayo ka ata matata te ata ba problème te. Ah, je vois. Ibo da mapinga bachaka ordrao. Merci. Merci beaucoup. D'abord, ma responsable Yoso Polo Amona Kabango. Et je crois bien, c'est un bon signe. Nande ko kuti makonja mapinga ba uti jentembo ao.
Donc, Kimia, il y a RDC au côté. Et j'espère bien. Je vais considérer le monde parce que je j'espère que le bon a tâté. Parce que vous avez un contre le pays. Parce que nous avons frère tel, bakena est. Oh, on a quand babano kena est, baché bon de bambiscal. Non, on a bien sûr que na ba o bazana kata ile bankola protéger. Bona mona rande ba musuba kene pe bazonga. Pe baye l'homme de Dieu touti, to moni, to santé, mais bison d'amba sali to zongi. Et puis na ba konjo bazaka mapinga na liloba. Tant bazaka na plon le boko na tate mon samakana bango. Duya yawe nzam na bomo ya zakali boso na bango na ko diriger. Malgré na mboka mobimba, on a beaucoup perdu. Si tous nos confrères au bazana ils baté babunde la mboka bakenda pe baké. Mendé na moni bino na bo bazakuna, j'espère que kola o chali beaucoup katina bango. Batumboli batute, bafingi batute bamoni pas kokima bamboka kozala na pour se réfugier quelque part pour koboya Taïwan na wezaka mabe bamoni boile bandeko na biso ese basali ate lokote kaka pona ba recherche batu bakuba yo toiko kuta kuti yango. Et je vois bien, je sais bien que même moi bazakuna musuba timu la kutu na bango ya ngote baby kutu na yango te. Biso libota RDC toluka na biso moko anga na biso akolia mwali pa na biso akolia mwa masanga na biso lokola bandeko basimba ka mingi mosanga mwa bouteille monani ya komela na mwa kitende tiam na nzoto terminé. On n'a même pas besoin de tout ce tout peuple bazoko bundi samboka. On n'a même pas besoin tokanisa kwa kutu na yango te. Na bande on a biso mapinga bazake bele na kanwa bazai kutu na lubanza atako ikoluka même tako lutango te atako to diamango te ndeko na bino même atelemi ona diama yebi kutu yango te ata yango na ko leka ngo na nzela na ngo na ngo la dipanga pam kombo kutu or na ebite or ka ngo na ngala mona ko bosomba ba fi de père wana o bo chaka na mato ngandira mona ka le or yango na meya mabele oyo ekuta kuna nebite. C'est vrai que bato mingi basimba ka Bible bazana makamwana batimo laka bazana bakari ngapa ndio buso bato bayaki otozi kare minière prophète somla naso carrière pona ke nango wa ngaka Bible nanga ikoki. Mais nos confrères ont subi des peines et je suis sûr que le gouvernement a tenté de battre la bango. Présence na bino na motema na bino ko pesa kana loba ba mokili ba ebeke dibota ba kozana kimia. Ça fait mal. Donc, quand on a besoin de la mouki boyona tombo yo kaka mbamba tombo kima oya kokende bakei oya otika la batika de mawatro. Mais qu'est-ce que la RDC avait fait pour subir de tels trucs? Qu'est-ce que les Congolais avaient fait? Il n'a même provoqué personne. On n'a même injurié personne. Mais on a subi. On continue à subir et ça prendra fin. Kata côté les mawana attendez sur le beaucoup n'est pas yo quel est le bota RDC mawa. Je serai toujours dans la joie dès aujourd'hui quand il y a côté bon akuti ba mapinga va déjà ma joie pourrait être parfaite. Après mon bongi habité mais ça va prendre fin. Faire couler le sang de nos confrères inutilement, gratuitement comme ça. N'a pas monde n'a pas décidé dans le monde extérieur. Ils comprennent. Ils ont beaucoup tiré le sang des Congolais. Mais un jour ils subiront. Qui tue par l'épée,
périra par le feu. Ya wendam na mo azwa lukumu na mayamona ni image au banda kotawa. Faire réjouir quand même. Et ma joie pourrait être parfaite. Nous ne savons même pas qu'on était invité à Tumba à Kanchachi, peut-être ceux qui sont à Kanchachi, c'est dire ma camioso, comment ça se fait. Que le monde sache que le peuple congolais est un peuple ouvert, qui a toujours aimé tout le monde, qui a toujours reçu tout le monde, à bras ouverts. Mais un peuple basé torturé de près dans le monde entier. Et toutes les nations sont idées contre la haine de Dieu. Mais pourquoi en vouloir à tout un peuple ouvert, hein? Un peuple qui a toujours aimé tout le monde? Un peuple de Dieu que Dieu avait choisi. Kolo yemoko alekadi boso asade ki asade temil boso kola surabino me bolanda liloba bolanda bolembate. Je suis tellement dans la joie parce que quand ça se balembaratin quand ça c'est église mokonde tambuli koleka bokewa bolongwe n'est-ce que tu continuer exode, c'est pas, ça prendra 5 ans. Mais je sais que bientôt, les bons d'accueil il y a au salle. Merci. Merci Père. Remerciement et au tigala toujours dans les bons tabayamba de Bawa. Parce que Telengana qui me vient nous voir. Non. Bana Nzamba Telengana Tebaya Nabi Shelongwa. Et grande ma joie pour la famille. Zambamona kabangwa sala kabangwa tika kabangwa. Malgré pour le koto on a balabala ngo. Un jour si on pourra avoir des moyens, est-ce que par contre pas ma belle terre jaune il peut ça moi qui me kanginza la bien. Un jour on pourra faire cette offre. À partir il va pour moi bonga. Il faut que je salon bien parce que les côtés à mon ami Okelimawa, je l'ai précis Mikakatan. Mais ça, l'église Moko est bien à l'aise à toi. Toi, tu peux pas vous sentir que va sembler. Il va bien à l'aise. Par rapport à l'église, je suis passer dans l'étape. Par exemple, moi, ma tol, monsieur Setenga, monsieur Landa, monsieur, mais tout combien wa, tout ce qui se fait dans le church, ils vendent bien, bah, ton galène, oh là là. Bien sûr, pour la bataille, il y a un qui s'appelle, toi, tu connais pour vous la chaîne Nokia ou pour la leste. Ce qui est bête à travailler dans le côté de la vie, moi, je suis beaucoup de temps. Donc, un jour, je vais travailler, continuer comme ça. Même la vie, toi, tu vas faire beaucoup pour ça. Parce qu'ils ont l'amour pour l'église. Et comme bien plus forte raison d'amour, beaucoup arrangé pour toi, tu quand même pas l'église, toi, tu peux le comité qu'on a, qui est beaucoup de ici. Tu vois, hein? Parce que ceux qui ont voulu abandonner le cas, voulu visiter Bino. Tant moi il paye, il côté paye, côté heureusement que chez moi babage, mais on a voulu, moi peut-être, mais vous voulez pas sur la main, vous voulez me faire mon père. Mais tu as là, donc, un gars qui tout quoi vous savez. Mais je sais, pour terminer, ça veut que l'église il va na concours na bino, bah tu vas m'en en pamba. Mais bamdel de l'eau baye rejoindre qu'on a bino parlement européen. L'église mususu tonda wa inganga. Et c'est côté qu'on a. Mais tant que bayambi bino à Brazzaville, bamdele bayambi pe ba sepeli. Message peut passer. Vous m'en avez monté? Le coup là, tu as la biso battu à l'eau pendant c'était. Tu bêtis mon dame. Biso na mangala na biso.
Excusez-moi, monsieur, moi c'est Lingala. Je veux m'exprimer en Lingala parce que votre langue là, on est au Colombie. Et bon, monsieur Van de Colombie, na français, na Gokufa. Alors, madame, tu vas nous tendre la oya sur langue. Tu vas dire, même temps, c'est même le parlement français. Oh, bah, tiens, ma quelle là? Bah, quoi, tu connais? Bah, quelle est la mec? Il est là, qui dit, ma quelle là, papa? Oh, il y a ce que je demande. Il faut la bande de Kanga. Amen. Bayak apa nak 14e prophète. Oh zaman wana bisomoto yebi tikalika mu pepe pamba. To yebi ke iyo simbi makamu. To yebi ke nzamba zalia mekuna ndeko na biso comprendre que sur tikibana ba kolia kwanga te. Bayak na 14e. Iba ba ngumo dévoiler au nyos basala. Omoni tel, pasteur tel, azamwa sia pasteur tel. Et c'est ça normal. Nous sommes tel, azamobali pasteur tel. Atabinomoko. C'est normal. Après à tel mia, alléluia, mais non. Ça kaka mebana Satan. Mais pas le papa nanzam. Au comment moi j'ai passé Jean Coy. Passé Jean, à comment mobali a passé Retienne. Atabino moko si malandegeni. Eko tapawa. Pouvoir dawe utina lo. Wako zengula wako kanga pouvoir roye akotika laka kozalate. Calculer les événements il va vivre, calculer il va vivre na de loin. Los Angeles va bien dans Hollywood, Upperworld, de on a bien vu trophée, meilleur serviteur. Tout le monde vendit parlement européen. Ok. Tu vas le même temps parlement français. Oyo nabo babota makuna nabo basimba Bible bakota te. Je vais la ginga ba mo parlement français ba checha pro ba lataka ya ba député. Ngamo na iba député. Ah biso la ta chat ba député ba lataka boy. Mais ba bourgmestre ba balula quand même chat. Ba baloli ngana latana bourgmestre ya français na député français. Coup de filet bien dit. Ah, bien vous payez qu'à y avoir y'a coupé s'engager, n'a coupé ça bien $50,000. Babi monsieur, oh écoute tu y es en autre pêcher, tu sais à $10 te, oh yo sentimenté, et ça volonté en ça, tu y es limbon, y a pas battu bailler, proposer par $50,000, n'enga n'a proposé par un élo côté. Tinande bazolo kotango bambi oh prophète oh là so oh ouais ça va français bote que là bablo wana pocha nga ba problème na ba français ba bibi so mo konde ba bambi nga mona mituni oh la la na comme na makambo bo yuti wa c'est grave lilo ba makambo salaka examinen et pas na bino ko salema oh no veut pas ko salema amen bota. Donc, on va parler français, le français, le bino, à Bambouli Mondam. Mais à grand, il est très. Donc, il est très non, ça monte à te, Moutaliboson de Yé. Casquette, ils sont fiers. Le Bayard Benga, comme député, mais est-ce que vous comprenez la moutona? Quand les députés, l'icolo va s'y voter. Vote à l'école c'est Salem. Bon, on a l'occasion de voter. Maintenant, qui dit vote en Zambie? Tant que comment qui va mettre si quand on soit traitement bien na maladie, na maladie oh que nous soit traitement maladie à l'Ussamba l'Ukuta. Oh, na maladie te batomboli na matobu. Na surtout cas moto. Mbanze leki. Bu ngana bi oh awa na monika ba obomanga bazu itanga. Batondani partie inférieure nyonso au monde. Partie supérieure au monde ate. Kama papo je salabo. Na lo yem tu yedi de prendre oh. Ngakuna oba ne botu manga oyo moto bazo itandeka ba itaka soso nangulu antuka liwa.
nami nokonios na como mama na kufi elikaki wana po moto batumba melabi alors yango ba memaki yango na kufawa peut-être ba yango la kota na tongo na mbeto mutasake yi bayembi ye kola nzembo kote sango na motema tango kolamuka kendo la kisabatu na ngai basi ko yemba ale kende batindi kagabo ale kende sutuka boyo komi na mbeto sabe ende kola bino amano la muka baju musu na mbeto na kolenga na lobi oliwa na hoko fabien de nini esi na continuer ko vivre makam na monde jour moko wana na komo vana delvo na moni mukupande kuna bina deuxième de la famille ene aye azo kotabi ene na zo yokolo mawa luka musala parce que na omona etekale mukena kufa awa na omona kapo makambu bazoki ni moni sa kuna na matakuna bala sama makambu bele etekale mukeli wa papi kolo babo ite ozolo ba opona nini na bi na zo signaler yo po na zo vivre za âge na ngate batini biso na royaume pima bandade que le pamblanda ko kato komi place ba station chance na entre na bien sur bakaya o sonine na bakaya na bi docteur do traverser docteur akuna docteur de la loi comme des aki docteur fouté là docteur kito tambla bona maona muteo na munu ndire na okufa etikale mukena kufa donc sona kufi ko kamote ko ona omona izaya age na ngate abi oyobola loba bopona ni toza ensemble biso mibale komo obangisa ngate otambula nayo okomi mukufi nabi etikali mukena kufa parce ona monaka ona komo omona bamatanga kuna basala boye cérémonie ba monisinga ba tumba ba ita lokola ndenge ba itera soso na moni liwa izoya habité ko loba boite ozali esibitima liloba yeko banda esibitima liloba ngo tito sakina salon bandi misana nabi frères et sœurs liloba mona erona basali 30 eko kende na boko quartier par quartier ko koma basali musuba lobaki bandeko est-ce que moto a prophète de sal oto kuti ba église minene na ba quartier allo ba ko eko kende quartier par quartier mais oya minene to moni mona balabala na répéter liloba bozomona eko kende quartier par quartier et sibitima na kisha c'est comme 300 ndam zali kamukete hein pe 300 ndam wala musu ata 80 60 habité bo calculer ba intérieur nyos région nyos ba pesa et que Congo central mon ba 200 katanga to kutanga na ba église to banda afficher bon Amérique pambe comme na 9 états ezokende Canada comme na 4 états on progresse comme moi lingombo bataba chola frère sœur so kuti mutayo chola ebise continuer okuti mutofinga obisi merci continue kufinga okuti mutazo tuka yebisa iko lala kapongite même na mbeto tuka même na ozolia fufutuka mais liloba eko s'arrêter ukalengele uke gabo bazo pesa bisika na ba parcelle ba pesa na ba livre parcellaire uke na ngola même ma londa pambe comme ata 50 les que ne be okende Brazzaville là on a même pas l'idée tekalika na ba village ami kemi pe bazo lukango ba ville nyonso ya Brazzaville c'est comme ba pesa kabisika même gratuit Mozambique ezoyinda Cameroun ezotoka Zambia donc malgré tout ba pays mosusu basa yangela biso ba miango to éviter et c'est pas comprendre un jour bazonga na nzela mais les lobeza kuna les hommes de toute tribu toute peuple toute langue toute nation et si kali loba baza pays bazana compris li lobante muté konoté ya bango tozonga na nzela tozala mutumo frères et sœurs ana prière moko zaka Christ atika Bible pesa bisoka kwango ikokelelo prière wana za mingi bamona ngopamba voilà kolo ile kwa senga kina basambele ya solo kwanga balibite ke pesa biso ni ama bambise ikokelelo pesa bisoka kwanga
prière, on a ça dit beaucoup dans l'assemblée à Liloba. Amen. Tant que la mukana tongo principe ya bilei ya libosa tongo ya mutra mukili mumana ba noir na ba mdeleza kanini déjeuner ngo ezaka base nango nini lipa base ya déjeuner na mwana mboko déjeuner otozala ko déjeuner na ba village na biso déjeuner moko batumbi manioc batumbi mbalalanga batumbi makemba déjeuner sotoka bien na biket bien sûr biket biket nati ezaka goût soki batunana bamekite to bandotinda bandiba so biket na bazambi biket nati o bando lukango yebele eleki mapasi ko bango sala twete bazwi modele mapa wana mapa ya kaleza ba olamba kuna na coin koto yo soloye ese mapasi ko boyoka son mapa ya kala mutazo le ka teka mapa na balabala na solo mapa izoka nawa mewe komi na Congo on dirait mutasimbi carton ofunga la bongo krea ezobuka na buka na pe na kato ofungula on dirait le côté ba mususu bazwi soki farine wapi baye wacha oui bazana rezo ba mo sangisa farine na fufu sikoma pawane uzana guni ba bambuli yango ko minene boy wana mutambi ana sombi bisitu ba mama balinga kare or que siko basangisa na mekala mapaza kaka farine na farine mais ba mélanger na fufu yango ba ko bimbisa ngo sepela ko somba ngo savez que na mono kwa ndeko na bino ko takate nazaki fanatique ya mapa na bandu komande mapa na boulangerie nga moko parce que nazaki na modèle ya mapa moko kotisa mono ko sentir moi comme lelo mawatro e bando sale na farine de blé e bebi andeka ko sala te wona ndeko na bino zaka na tina ko lia komelati ya mapa jate sabe maliaka nebite so gununi boka na mapa wana mais ça goûte plus comme c'était auparavant babaloli yango po babakisa bakisa mais bibakisa wana zolanda mvuna munene nango oyo ko déranger bomo ya moto à part siko so kem na Europe au côté na France okomomo na mapa siko ya bomoto ezaki kala mais awa ko zonga kama pawana oyo ezaki avant tant to botamaki na Belgique okomi comme la moitié ya bien pour mapa ya valeur ya mapa ezali kuna awa elongwa oui komawa ndebite soki modèle ni wana bazwi modèle wana waba marque wana awa no watro un jour kola okutana na bango déjeuner c'est vrai que ba frère bazaka sans fautis musu na café zange yimiliki abetili panai ya dindisi abambi et aussi la 2 minutes le passer sur bazana ba pratique ya calcul mental yo bino ba ser bosalaka calcul mental ya mapa ya ti bilamba mingi ya pembe zali apona ba ser bilamba ya pembe kosa wana sopi milike comme baya pembe ya kosakana te pe marque ni ko pe ba maya zan balemba milakati ekolo ba tekela fufu plein ba frère ba melati nani magobele natas abeti motas mi balé koki mais ba maman bendi gobe ekolo et tondi plein pembe collègue peinture après mwana mapa basa kabo yaka wana sombi yango pona ba frère nati na café na lipa ni rouge ni jaune ekoki bango tokei mais bango kuna basali calcul lipa wasom nini babandaka manteka kama moto azoteka mapa wana bleba chia manteka abambi chia bagisa na chia mbongo na opesa mbongo wana lipa shel lati manteka pona mama ikokite nini zuzu avocat izana libanda okomela undirezo mela mai ngozo li avocat
Mais avocat ba maman ba joa ko ngona zan. Mais mante ke ko sat. Ko changona na muloko na lo le mo zo kangama. Ba avocat za la ka. Après avocat pona ba maman ikokite nini? Mwamba. Mwana mwamba yaka pakula. Calcule li pa ekoti ber manteka ekoti avocat ekoti mwamba. Doté azoli yango c'est grave. Mais mususu na mwamba na biloko na calcule ekokite. Ba mama musu bakota na wapi 4e étape boudin. Ba mama atuka bobendaka. C'est normal. Tia zubenga madesi weya masomba. Ba boudin, ba mwamba, ba manteke c'est kotaki. Mais ba frère bango sans foule, m'en fou. Tia jaune, pas li pas 2 fois 3 fois ici. On me dit oui na mutomela. Mais ba c'est so ba tieti andi wana omona. Amiyo kila mawenga yo. O libala ndege nini. C'est vrai. Malgré vous les annoncés et à Makache et pendant il y a catin on dirait il y a bien il y a Makache. Mais heureusement que qu'on a arrêté à moi à Makache. Mais c'est que normal vous les bêtes pour milon école là. Pour ça vous la batte pas colliater. Voilà au niveau à cataracte ba on là vous les bêtes à terre millions de bot à terre. C'est que normal soyez kola yo kalibota mawa libota liloba. Vous les bandes à dimanche à Makache à Kap banda lilobe banda ba dimanche eyo kanakate amen libota malgré moyo kala mawana babash po ndenge mo pepe ye mawana babash moyo kala mama malam kutu bolo ngola po pepe le kanango amen ikola ngole ya moko amen libota Toba angula na salongo tobando pola ebandi ya makato poli evandi to kawuki tozongi na ndako kimia ya wasala kana ndenge wana. Et sachez bien que voilà est un significatif de jeûne tellement significatif malgré dîner et comme même la batu misuni dîner et comme même la batu Thompson et même les batu Soso. Ça veut que Batounion se rassemble à Bali Banda. Bon, rassemble à Teba, na ténèbres. Bon, mon journée est aboyée, mais selon Dieu, ils ont lili. Il y a il y a la lumière qui lui dans le ténèbre. Mais on dirait, ah, mais mon lili selon Dieu. Alors, mon choix de voyager pendant qu'un pays me sous. Et ça, à la frontière, il y a un pays, au franchir l'étape, il y a zone neutre. Na terrain neutre, comme on a autonomie candidate, ndebo nyos basambeli. Bavanda na terrain zone neutre. Zone neutre, au à nos places où tu na ténèbres, au progresser soit au niveau vanda no kalibela wana timu kololiwa ikoya. Na basambeli nyos. Na basambeli mingi bo pena iloba wako kutika misunite bovanda kana zone net intempérance bando kanyos ba kosimba nde baligi ba magicien ba kosala molimo ndeke baligi mais boyo batika misuni baza ba franchi au so côté déjà na destination amen mais au côté ça veut dire on a déjà affranchi. Na dessin tout simplement il y a royaume de donc au Batika tu es obligé de au Batika na noter donc au forcer au Batika na noter parce que étape notre mutation franchir étape na yé mais chose à la kata iloba ça c'est le mec qui va vivre 120 ans bazali 130 ans bazali 140 ans 150 ans bazali. Parce que à partir de la Grèce, à Missouri, on est étendu à terre de 15 ans, on peut vivre le moto normalement. Il y a une consommation, il y a un raccourci vie à moto.
Mais ce que vous avez dans les frères et sœurs, nous sommes au bon endroit. Et c'est vrai, on a toujours été au bon endroit. Il n'y en aura pas deux, trois. C'est ça le bon endroit. Yawasa Yabino, Asulabino, Abatunamoko Namoko, Apesamu Kimia. Et si tu veux le comme Nango, Nabat Bazali Banda Boliwane continue. Son objectif comme on a beau gagner. Pour les yeux, il y a beaucoup de gens qui vont regarder rapidement. Et bien, il y a un peu de ça. Les âmes de Tata, nous allons la commencer. Maton de pele groupe ke mo boka na bolo na bongo no mo na bolo no ya wanga na mo seulement ça pour la libota sur pour la moko ke na libolo sa na mo na moko kimyeza kata ba bolo na yo nimana ulunga kuna ulunga sababu na yo yoksa libota mawa pote boboto na ikana zamna mo yimsa ma kuma la psine to zabata na simu total mabunga hotel malina majibuli ngulu sa libota na bonge mene ke na libolo sa na mo na moko kimyeza kata ba bolo na ya wanga mtata boboto no pe mo ne kamba ngui ensemble la mort na moko bolingo tata mwana mi mo senti kana likolo e kana peka ta mo sali mo itam sa mo bat la bon kano ya windam la mo e ko sa mara ta ba pula na comme les Christ na Nazareth na ngwe mo senti belle belle kino mo na seko amen le peuple na tombe de Christ na Nazareth. Merci beaucoup na kimia o ko sana mo na ko ta kancha ci ko da sai amen. Kozala etena mikono na suka Manda bona yawe Sikokokisama likolo koleka Manda soye potombo likolo Kozala etena na suka Manda bona yawe Sikokokisama